tozoko bakaka na émission na biso tel quelques mituna tunizali mais ka minute là na mutuna va passer maloba pe rosone pa na ngapa tu mutuna ya suka ya actualité bongo pe sa conseil to clôturer mutuna ezali boyi ndeko moko atuni alobi ba réalité tozomona mabota kinchudi hein c'est-à-dire avant OK ko bala moi na partie ba comme le foot a fait partie à kinchudi c'est-à-dire soki kinchudi pas boyi ya limité kinchu da boy libala wana et ko sala mapete soit soki mo ndimi on a makasi pour que on a pas problème est-ce que moi na nzambe o aza mo Christ aza pe na ekolo soki le do ngali boyebo na inga bala na kie ba pe na bala na boya na ndoko na biso ba pe singa partie wana ya kinchu ni lokola aza mwana na nzambe bo net pe ko kinchu wana mo sala nzambe lo bini na ko tosa maloba kinchu wana kotosa France kotaki tu na boya libala ni balé tongi to tuna motuna oyo eza trop dire pona ba famille oyo bango nyonso ko banda na ba koko na bango a génération ba kufaka na maladie moko soki moko abelaki panzi il faut muyaya ka kufaka na maladie wana leki na bango pe fa kufa na maladie l'état ke ba boti na baba kufaka na maladie ezona ndape bana na bango soki ba vimba ka makolo soki koto malade makile silaka ngito yeba eza makila ya bokoko to eza spirituellement ndemu ke sala ka ke sala bongo omeka kosunga biso oyebisa biso na bato bana ba. OK, merci beaucoup Thématé. Mais nzamba sali ke mamati kana lelo na vie pour la témoignage pour na kolendisa bandeko bana ba cas difficile o bana ba problème a koleka ponga na zala ki vraiment na obunda kati na oleka ne pasola na motu potoyo bana bana kati église nza malamu na ba papa ba osambela menga mona na koma wana boy na bandi kubina dans place wana ba fafa rebeta ma boso église na lekani puisque diabenda de kotinda ngana sala makambo wana yango moni même l'église ba vandi saka papa na biso et pour la makambo wana même maman na biso mais maman na bande ko batika ki nzambe te maman bande ko sambela toujours makasi nzamba bikisanga mais ba sacrifice maman sala papa kufia tiki ba porte ya bandako maman lobi nzambe nga na kolia mbongo titso ko changer mwana nanda soki ba locataire ba foutie azumbongo wana tuni ba pasteur problème ni musali ni une église a expliquer a kozwa mbongo soki sima soki sima aobi nzambe na sombi si na zongi si balobalanga epa ya papa parce que na motuna ezali na mama moko ayeko to ayebisinga bi évangéliste na suti na yebi nzambe na salela kanzambe dimi na pesaka nyonso na salaka na likambo ya mwana na ngai otuni ya biso nano motuna mwana ningi koyoka te bakawaneze bele pasi mingi tato na ndeko moko boazo linga bima na poto asala bolamu me moye esala mezate po aza na minyololo aza na kati na singa oyebisa biso yoko tuna baza kolanda yo pe bakolanda yo mwana ngo asalini mwana ngo kuluna azolinga kotika kuluna te mobulu mama na ya memie na ba prière ndenge nyonso me ezo simba te yo bainga tuna iloko nini yango esalaki lelo yo bongo ya motema obanda kosakola sango malamu ozwa grâce wana OK esengelo eba mutu na mutu to uti komona bambula euti kobeta a na ville ya biso Kinshasa edindisi bandaku badege salami bato balobi eloko le salami bongo pote bato mwindu babandone nzamba kimbango yango wana makambo wana ekomeli bango esalami mpe le 6 avril abiki lokwa botiki nzamba kimbangu yango wana tozwi punition ya mamwambula oyebi te soki nikolakisa nini kimbangu asalelaki nzambe nini kasi bango moko babengaka kimbangu nde nzambe kimbangu aza nzambe te mutu nyonso oyo akobenga kimbangu nzambe okota lifelo kimbangu azalaki mosali ya nzambe yasalelaki nzambe moko oyo biso nyonso tozosalela kombo na ye nkolo Yesu Kristo
moto azalaki na bamystike ndenge wana oyo ozwaki bakisi mpa na ye akei ifo amema bino mpo ntango ozwaki mpa na ye abandaki kosala betoile na bino ntango ye akufi ifo amema bino kuna bobanda mpe kosalela ye abanda kotinda bino bamission mpo nayebisaki bato edingo akufi te baboyaki mwana na aleka yebisa mpe bato edingo akufi te azali ozomona soki aza mpe na bato ana posa bato mpo aketravaille na azobimaka mpe alandaki mpe na émission mwana na azoba batakatine biso bafafare ezobeta biso ntango toyebisaki bato eloko bato bazondima mais sikoyo tika babanda komona baréalité meme bato bavandaki pembeni na ye wana bazwa banimero na biso babenga biso baya tosambelela bango totinda baintersise basambela na ndako na bango mpo molimo wana na ligne na ligne chapitre 43 bible elobi okoyeba nzete na nzete na mbuma na yango tala na ebembe na ye koto bakatie babunda baosala makambo bakisi koto oyo église kimbangiste ezoyemba ezoteya koto mpe musicien moko soki ya nzambe soki mpe ya nani aosala lisusu azoyemba lisusu confusion totale ozomona me napesi nazanga moko te nde nayesaki bino napesi maloba na ndeko josue mo motuna mpe evangele azali awa motuna na biso eza na eglize moko babengaka yango eglize ya monene ya bato ya kimbangiste monene eza nzambe nde bango babengaka bakonfirme na bato ke edingwe abongola motema mpa na bango atika bakisi me lelo tozomona soki mwana aza na kati ya ri bazobeta ye azobenga papa bato nyonso bakendaka na kati ya monde wana ton deja osangani na bato wana bazobwaka bamai baopelisa babugi yebaki osangani na bango pamba te esengeli oyeba kosangani na bango pamba te po la plupart ya bato wana baza basataniste ntango osangani na bango yebaki bameso akosala na bato wana mpe bakufa bazoya koparticipe sika wana ozomona 40 jours nyonso basalelaka mpo na mowei yeba bawei mpe bayaki sika wana sikoyo bayaka mpe kopona nani oyo akoleka na tour ya oyo donc bana na nzambe balataka pili te bana na nzambe bazalaka na kati ya ba 40 jours te mais lokola bango baza basataniste bacharlatan basalaki 40 jours mpo na mowei esengelaki bilembo wana esala asia c'est-à-dire na kaka cher na ya kala ex-cacher c'est-à-dire non seulement soki wana toza ex-sataniste oyebi mpenza malamu monde na bino wana kasi na bandi outi kolanda na internet elongo mpe na biso tolandaki na bandeko kolanda biso bauti kolanda yango 40e jour ya edimwe oyo azalaki moko ya bakatiaka obombi na ye yango etakufa mais tomoni scandale esalami katia moko akufi na podio na ring ndeko mosusu bakatia baziki epesi mpena kitokale nayebi te commentaire bino kopesi kano wana nini eleki ezali kindoki ezali nini ntango ozalaki na monde wana makambo wana soki esalami ezalaki nini d'abord nano bakristo baolandanga kosala 40 jours mpo na mowei oyebi te ke ezalaka mabe bon 40 jours ezali moko ya basili ya ténèbre koadore milimo mabe kobenga milimo mabe sika bozali esprit ya bakufi mbote na bino nyonso ozwi bakokola na biso na ngonga oyo mpe na chaîne oyo bomesana kolanda ntango nyonso DVM Daniel TV chaîne oyo ezali chaîne moko chrétienne toteyaka bino bamateya oyo esimbaka bafamille na biso esimbaka mabota na biso ntango nazoba biso namona pene bino bozolanda biso na ngonga oyo tozali na évangéliste Vasco na ye mpena nde tokopanza nkeke tokotia liloba nzambe na ngonga oyo biso tozali na mituna ye kasi azali na biyano oyo amemeli biso mbote frère Moïse nazali nga moko te ya mokota mozindo
nazali na bandeko nazala ndeko Joël mpe napesi mbote tozali na ye nazali mpe na ndeko Josué apesi mpe mbote na bango nde tokotuna mituna biso mpe na mituna ye azali na biyano mais ndeko Wasco boni santé. Oui, santé ezali malamu na ngolu ya Nzambe. Yesu Kristo nde azali mobateli malamu soki akobatela te oyo akokengela akosala mosala kuna. Amen. Avant de banner l'émission, nous sommes là pour l'émission. Nzambe malamu, Nzambe na bolingo, Nzambe oyo apesaka pema, apesaka pe bolingo. Opesaka bilei, oyokelaka biso mawa, olimbisaka masolo na biso. Papa tango yango ekoki mpona koyoka liloba na yo, lobela biso na midi ya lelo na émission tosala na bana na yo, liloba na yo evanda kati na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. L'homme de Dieu, parce que tout ce que nous avons dans nos lélo, makambo ezali penza ebele bana nzambe bazana na ndako baniki na bayeba ofunga bango le makambo. Mais kasi eloko liboso ezali situation ya kache. Nous anciens kache. Ex-kache. Ancien, c'est-à-dire dans la kache, mais il y a ex-kache. C'est-à-dire, non seulement sur le ex-sataniste, au lieu de penser mal monde na kasi na banzi otukola na internet et le mot pour biso la ndaki na bande ko na biso otukola ndango 40e jour ya idimwe motulani o azaki moko bakacha ko bumbi na ye ya ngweta kufa mais tomoni scandale salami kacha moko akufi na podio na ring ndeko mususu bakacha baziki et puis c'est là plutôt parler mais les commentaires que nous pouvons faire nous wana nini leki ezali kindoki ezali nini tango yozaki na monde wana makamwana so ça mais ezali nini d'abord nanu ba Kristo ba olanda ko sala 40 jours pona bowe ebite ke sala kamabe ah bon 40 jours ezali moko ya basili ya ténèbres pour adorer milimo mabe Ubenga milimo mabe sika bozali esprit ya bakufi. Ozomona ok mutu deja oazo invoquer bato bakufa. Oyo azomona deja bandoto ya bato bakufa. Eza basini oyo elakisaka pe bendaka lingwa mosusu. Eya na libota donc après oyo akei mosusu akokende. C'est ça. 40 jours et ça madame c'est makambo to komaki mais tout ça peut les marques moko 40 jours tout le monde va dire so ça fait 40 jours mais l'église est belée ba yamba 40 jours na ba sami da célébrer soit messe soit kilt pour la 40e jour c'est l'église abandokinde basala keloko wana koyoka basali messe pour na mutu moko akufaki mémoire ya mutu wana kasi l'église abandokinde hein. L'église a bandokinde ezalaka na misala wana église en Nzambe puisque soki totali na Ligue chapitre 9 okiti na verset obandi na verset 50 kita okomona mutu moko ayepa na Yesu ayebisi na Yesu alobi mokonzi nga nalingi nalanda yo mesengeli liboso nakende kunda papa na nga. Yesu Kristo arépondre nini alobi tika bakufi na bakufi bakunda na bango yo na nganga. Donc yo mutu okomi kosalela bakufi messe. C'est-à-dire ozomo ya penza kosalela kilt to messe ya mukufi. Bato wana olandi na religion wana basalaka biloko wana mingi. Baivokaka Marie Maïgwel. Marie Maïgwel ye wana zali représentant ya monde astral. Monde astral ezali o etali monde etali prison satanique. Yango wana monde astral. Donc bato nyonso oyo bakendaka na kati ya monde wana. Bato nyonso bakendaka na kati ya monde wana. Tant déjà osangani na bato wana bazobwaka bamai baopelisa babougie yebaki osangani na bango pamba te esengeli oyeba kosangani na bango pamba te pour la plupart ya bato wana
baza basataniste ntango osangani na bango yebaki bameso akosala na bato wana mpe bakufa bazoya koparticipe sika wana ozomona 40 jours nyonso basalelaka mpona mowei yeba bawei mpe bayaki sika wana sikoyo bayaka mpe kopona nani oyo akoleka na tour ya oyo donc bana na nzambe balataka pili te bana na nzambe bazalaka na kati ya ba 40 jours te mais lokola bango baza basataniste bacharlatan basalaki 40 jours mpona mowei esengelaki bilembo wana esalama ndongo omoni elekeli wana donc liwa katia wana kufina rini na bamisu baziki eza spirituel papa na nga nalandi na tv poto bamakambo tomoni na tv bake na ndeko wana katiere na hôpital batie na basonde makila ekomi baosuba makila baminganga badeklare ke biloko ebele na kati ebebaki eske ata motu asali bato mosusu ata bato mosusu ozomona ke basali grand accident na motuka bakele na hôpital me jamai okomono pumu ebebaki motema ebebaki barin ebebaki me ndeko wana nasala émission na journaliste moko journaliste wana bakende na famille na bango akende kosala émission na bango bayebisi balobi ke na hôpital minganga badeklare biloko na ye nyonso nzoki ebebaki eske moto soki abukani kingo to lipeka biloko na ye nyonso kati ya nzoto ebukana deja eloko wana ozomona deja ezali spirituel nalansaki message nalobi ke moto nyonso azwa kisi epe dini nanu bafundi etaya na bakisi wa totumbango toabenga biso totumizwa totumbango bayokaki te namoni bato moko na poto batindelinga baimage mosusu kaka ntango kaka bali oyo katiere mosu azwa mpe bakisi epe dingo azwa ya dragon ya obimisa moto na motu asala nimero wana boye moto epela etumbai batina na bafoto ndenge aziki donc ozomona babilembo nyonso wana nzambe esi alobelaki bango na nzela na nga me bazoyoka te bakosila bakokufa nengo bandela sous message avant na passer maloba nazanga moko te nazanga bandeko o passer nos message lisusu mpe na passer peut-être bayokaki bien te passer nos message bandeko tu bazwaki sepelimi nalobi ke même ipaya oyo bazwaki kisi mpe dingo te même oyo bazwa bakisi mpa banganga même oyo bazwa bakisi epa na biso oyo baolanda biso soki bazolanda liloba oyo il faut baya koconfesse babwaka bakisi wa totumba yango même na bapaster totumba yango mpo bakosila soki bango bakosila puisque ntango moto azalaki na bamystike ndenge wana oyo ozwaki bakisi mpa na ye akei ifo amema bino mpo ntango ozwaki mpa na ye abandaki kosala betoile na bino ntango ye akufi ifo amema bino kuna bobanda mpe kosalela ye abanda kotinda bino bamission mpo nayebisaki bato edingo akufi te baboyaki mwana na aleka yebisa mpe bato edingo akufi te azali ozomona soki aza mpe na bato ana posa bato mpo aketravaille na azobimaka mpe alandaki mpe na émission mwana na azoba bataka te biso bafafare ezobeta biso ntango toyebisaki bato eloko bato bazondima te mais sikoyo tika babanda komona baréalité meme bato bavandaki pembeni na ye wana bazwa banimero na biso babenga biso baya tosambelela bango totinda baintercesseur basambela na ndako na bango mpo molimo wana lesele eloko ekepimisa yango eza ndako alanga te eza mpe nini yo mai yo mungu mafuta te eloko ekimisa molimo eza kaka yesu kristo mpo deja abandi fonction na ye na kati ya monde ya ténèbre yango akomotambola mpo na koluka bato nyonso bazwa babiloko mpa na ye prise wana soki otali yango ebetamaka nango na bakatiere baimage eza wana
mais oyo mwana prise wana ekotaki kake nani akotisi kake est-ce que mwana nazokikisi mpe dingo est-ce que moto abundaki nazokikisi mpe dingo epuis mwana na katiera tout va changer akozwa bango boke kotravaille ye baoyo baza matoyi mangongi bokozonga liso kopia biso raison ndenge bato bakopesa biso raison lelo po toyebisaki bango me baboyaki oyo conséquence corrige mieux que les conseils. Conséquence corrige mieux que le conseil to kokoba mais na pesi ma nazanga mo côté de na esa bibino na pesi maloba na ndeko Josué mo mutuna pe évangile motuna na biso eza l'église moko babengaka église ya monene ya bato ya kimbangiste monene eza nzambe nde bango babengaka bakonfirme na bato ke edingwe abongola motema mpa na bango atika bakisi me lelo tozomona soki mwana aza na kati ya ri bazobeta ye azobenga papa confusion eza mpena na kati toyebi te soki ezali nini abongola motema ya solo topatikaka bakisi na ye kobongola motema liboso eza nanu motema ya moto yo moko fungola ya mibale omoni edingwe atikalaki na kokende baeglise nyonso apase nango atikalaki kokende eglise moko te ya nzambe presque nyonso abandaki kokende osala publicité ya diable ozomopana abandaki kokende osala publicité ya diable eglise mpena réveil oyo eza na bonzambe atikala kokende te papa Chibin na peso bambote belé papa Chibin Chibamba Dieudonné inspecteur l'église ya fait pas contre za malamu na kati ya chango bambote belé moto na nzambe po yepena asiniaki po nzambe akote kati na ye po mission na nzambe pe kokisamaki donc oza komona ki l'église nyonso edingwa pasaki yaki kosa publicité ya diable ezalaki ya nzambe te po soki ezalaki ya nzambe falaki abongana akoti na baeglise oyo bazoluka babese bino bagene babese donc baeglise eluka basuccès bato batonda bato bamonaka ye abongwani yango moni ekomelaka bango moko na lubenda bika ozomona donc c'est parce que nano alukaki pena nzamba solo te ozomona totali edingwe ti akei na ake na kambo abongoli motema mais par après toye komona ye baimage eza tosala nango permission na mwana na ye aokota mwana na sa makolo aopesa mwana bakisi journaliste tuni ye question opesi mwana no nyonso abinganga ata bongoli motema apesaka bakisi nyonso epai ya mwana na ye mais abombaka moko mpona motema na ye motema nde nani mwasi na ye tomoni bakomba bakendeki kobundana na mbujimai mwasi azobeta bato badale vidi bomonaki yango mais tala sikoyo ndenge bible elobi na Galate chapitre 6 verset 7 okoyeba nzete na lini na ligue chapitre 43 bible elobi okoyeba nzete na mbuma na yango tala nebembe na ye koto bakatie babunda baosola makambo bakisi koto oyo église kimbangiste ezoyemba ezoteya koto mpe musicien moko soki ya nzambe soki mpe ya nani aosala lisusu azoyemba lisusu confusion totale ozomona ozomona confusion totale donc identité ne yebanaki mokolo wana ya liwana ye soki abongolaki motema to abongolaki te soki okoyebisanga azalaki na kanini azalaki na kan ya bakisi ya bakacher to azalaki na kan ya kimbangiste bakonfiwaki akuli atiki nyonso
mais na bakomba mo nazo invoquer yaka papa na boni ko na kamba zo na video mo ata awangulu mapena il va jouer pour bon ne mami pe na défi non na cause à la contre pour amulu bi na kamba na nzambe te po nzamba zoloba na biso asepelaka na liwa ya moto na masumu te biso nyonso sala biso pasi puisque moto ya masumu soki akufi na masumu esalaka pasi oyebi ke dingo eso akutanaki na bavrai paster abongolaki motema oyebi milimo ya bato ebele elingi obongwana fete elingi ekozala makasi na lola mais fete esalami na lola te puisque tomoni epai moko te oyo bakoti na ndako eglise na ndako edingo bakebimisa bakisi nani akotaki preveneki yango omoni lelo bato bakomi komoni na bakartier moto akufi kati na yesu kristo bakomona ye te bato bamonaka bango oyo bakufi kati na monde ya ténèbre nde bamonaka bango me kati na yesu kristo bakomona moto te ozomona donc abongolaki ne motema te eglise moko te oyo ekoki kodelivre edingo ezalaki te po akutalaki mpe na basali ya nzambe ya bien te yango nga na tie nzambe na nga defi yo oza na bakisi omona basali ya nzambe okotika kisi baza te oyo bakoyambiso yesu kristo baza te oza na kindoki oza na poso konfese me place ya kokonfese kindoki ya te numero na nga eza afishe wana benga 081 43 30 475 081 43 30 475 081 46 14 476 benga biso tokopriele mpo na yo Eva Jontumba bakisi wana monsieur ezali awa deuxième question na biso ezali mwa mikolo eleki awa na ebandeli ya avril awa bambula ebeti edindisi bandako bato balobi mpona bobandone nzambe kimbangu yango wana ekomeli bino bongo ezalaki le 6 avril batiki nzambe kimbangu yango makambo wana ekomeli bango. Ok, merci. Kimbangu abande kosalela nzambe nini? Kombo nzambo kimbangu abande kosalela kombo na mina. Ye moko babengaki nzambe. Touti komona bambula euti kobeta a na ville na biso ya Kinshasa edindisi bandako badege salami. Bato balobi eloko salami bongo po ete bato mwindu babandone nzamba kimbangu. Yango wana makambo wana ekomeli bango. Esalami mpe le 6 avril. Abiki lokwa botiki nzamba kimbangu yango wana tozwi punition ya mamambula. Oyebi te soki nkolakisa nini Kimbangu asalelaki nzambe nini? Kasi bango moko babengaka kimbangu nde nzambe. Kimbangu aza nzambe te. Mutu nyonso oyo akobenga kimbangu nzambe okota lifelo. Kimbangu azalaki mosali ya nzambe. Ya salelaki nzambe moko o biso nyonso tozosalela kombo na ye nkolo Yesu Kristo. Banzambe baza mibale te. Soko tali na nini na mukando vous avez que il y a les 7 dieux. Boyebi ke ezali kaka na nzambe moko. Donc nzambe moko ezaka Yesu Kristo. Kimbangu aza nzambe te. Kimbangu aza mosali ya nzambe lokola ngai na vandi boye. Mutu nyonso oyo asalelaka nzambe na bosolo aza mwana nzambe, aza mosali ya nzambe. Kimbangu asalaki nzambe na asaleli nzambe na bosolo yakendaki lola bao batikali bakomi kobenga kimbangu na kombo ya nzambe ndenge ba misusu babengaka Branham nzambe kombo na bango ezali felo po eza idolâtrie
tangi na biso na Jacques chapitre 2 otangi ka verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu qui fait bien. Les démons les croient aussi. Et ils tremblent. Bible lobi na biso boyebi kezali kaka na nzambe moko. Même ba démon, même diable, même Lucifer andimelaka ye. Po ba démon balengaka tant bazoka kombo na ye. Kombo ya nzambe wana nde Yesu Kristo. Yesu nde kombo ya nzambe. Twana banzambe mibale te, yebisaka place balobi ya kimbangu nzambe. Yebisaka place ni balobi wa Abraham nzambe. Jamais bazalaki nde kosalela nzambe. Me baza banzambe te. Onyo sosalela kimbangu nzambe, yeba kosalela Satana. Soki Yesu Kristo azongi lelo place do lifeli. Po kimbangu asalela kinzambe na motema moko asala mission na kenda pa na nzambe. Oye koma ba mai bazo pesa bato. Soki mai wana kominyo wana ebikisaka. Melinge kolongola bakisi nyonso edingwa azalaki nango. Elongola kite pona nini? Edingwa kufi na bakisi. Previne ke na bomo ina yazu bakisi nyonso atikeli mwana. Nani amona te? Tokotsa image wana bana nzambe balanda. Après avoir kouta na kamba, azwa bakisi pesi na mwana. Alobi bombi moko pona motema na ye. Motema nende mwasi na ye. Ozolanda. Nzamba za moko kombo na Yesu Kristo. Kimbangu za nzambe. Donc makambo salama tu wana naturel, et ça c'est normal. Makambo salami ya mai wana premièrement eza naturel, ezali nzambe ye moko, puis c'est appelé biblique. Apocalypse nous parle sur le temps de la fin. Moni Apocalypse lobeli biso sur le temps de la fin. Oyo Apocalypse lobeli biso sur le temps de la fin. Et sengelo ye bango e ya mibale biso tozali bana ya masina. Tobotami na masina. Tokoli wapi na masina. Vina biso quand se passé wapi na masina. Tozalaki na petit fleuve. Oyo ba masuwa ba barrière bandaki kolekana. Tozalaki na ebale moko kombo nango ebale ya Moliba. Oyo nyonso d'origine mwana masina yebi yango. Moliba ezalaki ba 5 mètres. Bangubu bande kovanda lelo Moliba ne kauka. Be bangubu bazana na lisu te. Bakima na grand fleuve. Lelo petit fleuve ba masona ba barrière bande koleka même na charge. Eleka lisu te po ezakne raccourci. Eleka lisu te. Pona nini nyonso ne tonda na mabele esala mobekeza bazeli esala bangomba bazeli bota matiti siko tangu maya njili mbule beti na bakongo etondi mbule uti na maya mokali etondi mbule uti na maya ya chango etondi uti na ba maya kalamu etondi basia babayi wana nyonso eza fleuve ezaki soki etondi ebwaki yango na petit fleuve. Siko petit fleuve ekundama, bamolibe ekundama. Yango mai esalaki retour wana. Me mutu moko ta telema kyo ngai pona mutu teli bandimeli ete yango bomoni pona mutu teli bandimelaka nzambe bandimelaka mutu te. Amen. Même Bible lobi na biso na Jérémie oyo nyonso akotie likia na mutu asala nini alakela mamabe. Siko kimbangu abotemi na mwasa za mutu yo telika na ye molakeli yo moko milakeli mabeti soki otie elikia na nzambe oyo yasalelaki lokola kombo ne Yesu Kristo ndozwi bomoi mais soki otie elikia na kimbangu kazali nzambe
yango moni mema bango na idolâtrie ko sala na ba mabele ko sala na ba mai ba photo na kingo ba photo na kingo tout wana eza idolâtrie ba mona nzambe te même aux photo ya Yesu Kristo kako otie na kingo eza idolâtrie est-ce que wana eza Yesu to eza mundele moko boy soki na Angleterre soki wa hein tondimeli Yesu Kristo na molimo po tozana ye su physiquement te tozana ye na molimo ye wana molimo mosantu amen ça dit Yesu lelo azate mutu kingani to kingani te tondimeka na molimo ye ayaka kokota kati na la mabonde po Yesu Kristo yende molimo mosantu donc mai wana ezalaki naturel malgré sali baku hôpital côté na biso hôpital vraiment bana na nzambe moko aza touché hein otindi ata mbongo ya carton kisi moko otindi ata mbongo ya éponge moko otindi ata mbongo ya bagan tokende kopesa ata na hôpital moko po côté na biso kuna hôpital ya bikemi kwa eswanyaka bato po bato nyonso bana bambongo te oke hôpital ya minene mais kuna hôpital nyonso ya mike eza okufa bamire bukani ya bandaku bamusa hôpital echoli kuto hôpital moko wana balaki na ba mama baote kobota na ba pasaki opération po mai wana ye brisque wu e bandana inerité maté tondi pe e bomi pe ba tebuki pe bandao donc ba weleli bana ba bébé na ba opération na ba mama baote kobota biloko nyonso hôpital eki image ezana kotela bana nzambe image wana donc yo za touché soutenir à l'hôpital wana et kozala filmer na infra no pesi to sombeli bango bakisi to sombeli bango baga to sombeli bango ata de éponge pour continuer ko sala musala et sunga bato pour ndenge l'hôpital wana eza kokangama eza capable pour hôpital ekangami na malade silité donc bo soutenir pour nango na été que je sais sur mon tronc chose ali tous les cas de que je les alliés et mon tronc les alliés merci napesi bana na nzambe nyonso mbote nayebi ke baparent to bapapa bamama bazali kolanda biso yo moto oza kotuna motuna to ozoyoka landa na bokebi po tozali na évangéliste ye akopesa biso ya lopo nzambe atindaki ye lokola ambassadeur po akende kodécouvrir makambo ya satana eloka na kalakala ya molili po ya kolakisa biso nazongisi maloba na nga epai ya papa vasco na motuna ezali na mama moko aye kotonga ayebisi nga bi évangéliste nasuti nayebi nzambe nasalelaka nzambe dimi napesaka nyonso nasalaka na likambo ya mwana na ngai otuni ya biso nano motuna mwana ningi koyoka te bakawaneze ebele pasi mingi tato na ndeko moko bo azolinga bima na potopoto asala bolamu me moye esala meza te po aza na minyololo aza na kati na singa oyebisa biso yo kotuna motuna baza kolanda yo pe bakolanda yo mwana ngo asali nini mwana ngo kuluna azolinga kotika kuluna te mobulu mama na ya memie na bapriere ndenge nyonso me ezosimba te yo balinga tuna eloko nini yango esalaki lelo yo bongo ya motema obanda kosakola sango malamu ozwa grâce wana ok esengelo eba motu na moto ana grâce na ye nzambe alobi na Apocalypse 3:19 napesaka etumbu na bato nga nalingaka mpo batia molende babongola motema na bango nzambe apesaki nga etumbu nde nabongolaki motema me nzambe apesaki etumbu na nzela ya nini na nzela mabondeli ya baboti na nga malgré papa akufaki atikaki nga nabongoli motema te bandeko mosusu bakufi batikaki nga nabongolaki motema te mais nzambe asali ke mama tikala lelo na vie po azala témoignage mpona kolendisa bandeko baa na bacas difficile oyo baa na baproblème akoleka mpo nga nazalaki vraiment naobunda kati naoleka na epasola na motu poto oyo bamama baa na kati église ya nzala malamu na bapapa baosambela me nga mwana na okoma wana boye na bandi kubina dansi place wana bafanfare ebetama liboso église na lekani puisque diable nde adai kotinda nga nasala makambo wana yango moni meme na église bavandisaka papa na biso mpona bamakambo wana meme bamama na biso oyo
mais maman na bandeko batikaki nzambe te, maman bandeko kosambela toujours makasi nzambe abikisanga, mais ba sacrifice maman sala. Papa kufia tiki ba porte bandako. Maman lobi nzambe nga na kolia mbongo titi ko changer mwana nanga. Soki ba locataire ba foutie azwi mbongo wana tuni ba pasteur problème ni musali ni une église a expliquer akozwa mbongo soki sima soki sima. Aobi nzambe na sombi sima oyo eganga mwana nga longo na misala molili. Ba pasteur bobondela pona mwana nga ba pasteur bobondela pona nga. Mbongo nyonso ozo ke kopesa sala ka misala l'église. Lokola misala eganga kaliboso na nzambe. Nde nzambe apesa kinga itumbu ndenge na kota ki l'hôpital na kende kokufa tolobela ngo nzambe azongisenga na pema apesenga mission. Donc mama wana kangama na nzambe. Pesa ya adresse église na biso aya awa alandaka ba prière pour mama zaki mabonde ezali azali l'église. Veillez ezali azali l'église. Yango nzambe asala likambone comme témoignage. Bana na nzambe belo ba olanda biso moni monde à ténèbres. Ezala bandoki toana bango na mabota. Soki bazoluka eloko moko pona koboma mutu moko na libota. Ata baza ko échouer. Batika kate. Batele makakaka. Pona kolanda likambo wana ata mutu wana sali ti babandi kolaluka ye banda na âge à 20 ans ti akomi na 70 ans. Monde à ténèbres lembate lukaka mutu wana. Mais ba Kristo soki baluki nzambe babandi ko sambela pona bango okomona e mususu 1 mois kaka 2 mois nanu nzamba pese ya notasa nini alembi yango ba Kristo sengeli koza lokola mwasi oyo akendaki pa na juge pona kosenga juge asala nini akata likambo na ye ata juge abandai ko saboter ye mais moi so chaque jour juge nana la mokite azana porte sa lupango na ye eza verset biblique eza na ligue si juge alobi namoni makambo mwasi ekomo tungisanga na sala nini nakata ngo kana pièce solution pona mona quel susu awa liboso na ngate donc c'est-à-dire ezandenge wana juge apesa ki mama na solution azomisaki mabele na ndenge moko biso pe bana na nzambe tant tozobondela nzambe tolembaka te tokanga makaka na kobondela nzambe nenga lobi na Jérémie 33:3 bondelanga na kolemba tenga nzambe na komoni so basekele. Mais ba Kristo soka bondeli nzambe mingi asaleli nzambe mona suka nango akomolemba naye. Ok, mo Kristo zolemba monde molili zolemba te. Donc ba Kristo bolemba te na mabondeli mama nanga lembaki te. Akontiaki kobondela tala panda 24 ans papa na mama na bandeko. Ba bondela ka po nzamba longolanga na makambo yo panda 24 ans. Ti nzamba kokisa yango. Donc yo pe kolemba te. Ngaso ke sala ki 24 ans. Yo monsieur sala kaka 2 mois, monsieur ko sala kaka lelo, monsieur ko sala une semaine, 3 jours, jour moko pour nzamba sala makamle na ndenga lingi. Soki na sala liote yo kolemba te. C'est parce que kazotika yo na pema po azaka kana projet malamu likolo na yo. Merci. Merci évangéliste yo mtoza na ta oyo ozana mobali na tsula ozana mwana aza moyibi maboko milayi aza bandi aza boyeboye yo batwana ka na persévérance prier sans cesse zala mutu na ba sacrifice lukanza mbesalela ye akosalela yo pe ya mibale tongi to tuna motuna oyo eza trop dire pona ba famille oyo bango nyonso kubanda na bakoko na bango la génération bakufaka na maladie moko soki moko abelaki panzi il faut muyaya pa kufaka na maladie wana leki na bango pe fa kufa na maladie l'état ke baboti na baba kufaka na maladie ezolanda pe bana na bango soki bavimba ka makolo soki koto maladie makile silaka ngito yeba eza makila ya bokoko to eza spirituellement ndemu de sala ka sala bongo omeka kosunga biso oyebisa biso na bato bana bato. OK, merci beaucoup ndeko Joël. Totangi na mokanda na Lamentation chapitre 5 verset 7. Lamentation 5:7. Totangi na kombo na Yesu. Amen.
nos pères ont péché, Papa na biso basalaki basumu. ils ne sont plus. Baza lisusu te. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Biso tokomi konyokwama na mabe na bango basalaki. Verset 8. Des esclaves dominent sur nous Ba esclave bakomi komonela biso. et personne ne nous délivre de leurs mains. Et tomoni ata mutu moko te aya kolongola biso esika oyo bakanga biso na esclave na esclavagisme. Nous cherchons Suka na wa. Nzambe aza koloba ti lelo. Eza na ba Kristo ebele bazolela ti lelo. Eza bakoko na bango bateka bango. Bateka bino na libota wana ndaba ona nu babota mite bateka bango. Ba signature moko na document moko. O nyonso za mwasi. Tom o nyonso za mobali. Ezala baboti bana. Eza bana bo baboti. Ba banda kokufa kana maladi ya cancer. Yango moni na libota moko mama kufaki na maladi ya cancer. Bande kwa mama bakufa na maladi ya cancer, bango nyonso basiko kufa na maladi wana, bana o bango babota ki batika bakomo kufa peka na maladi ya cancer. Na libota moko bato kufa na maladi ya makolo kovimba. Ba mama bakufa ki nango, batata bakufa ki nango, bana pe bakufa kana. Eza na document moko ba signature pour na maladi. Banani ba signaki. Parfois, bandoki babota misika pete. Puisque ndoki tanga babota misika, azana mutu apese kindoki. Mutu wana pana mutu apesa ke kindoki. Ata batu wana bakufa pendant 1000 ans. Yeba ke chaque butu bazonga kana réunion bandoki na mokili. Pona kolandela ba liste o ba signaki. Okomona na libota moko bana basi nyonso babala kate. Problème na bango le baba kotaka libala. Mais baba la bango boye jamais. Donc soki babali ya kei libala wana. On vandango pété, on vandango te pourquoi? C'est parce que chaque boutou bazo benge ko benga. Zonga boma libala wana. Zonga boma libala wana. Zonga boma libala. Banani ba benga ko benga. Eza réunion libota na yi. Oyo ba osana kuto bando. Ndeba obenge zonga boma libala wana zonga boma libala na moi mwasi wana kokoma na mvutima ya kindumba na moi mwasi wana kokoma na mvutima ya impolitesse ti mobali obenga na tango ba obenga la zonga ko biko wezenskwi ngamu na kina libala na ngapi beta ndenge moko pe batu moko batia bango bakiko sala musate na vie na bango ata bazwi ba diplôme ya ba licencié ba komi ba docteur. Bon ça musalate. Chômage fait quand bango ka. Donc soka zu musala na batu ba benge na mutu. Longo musala wana. Omona ka kerera muke ba longo ni musala. Aya sutuki. Biloko wana nyonso. Bilembo wana nyonso. Tango mutazo mona na kati ya vie na ye. Eloko moko ezo simba te. Eloko moko ezo compliqué ye. Yeba ke quelque part ba signaler bango document. Si quoi na mutu moko apasola ka ba document na kombo na Yesu Christ. Colossiens chapitre 2 verset 13 à 14 sopa ki makila na ye kenda ki ko détruire. Ba document nyonso ba ya condamnation na biso. Efasaki ba signature pe edéloja ki nyonso bilimo mabe. Bato bana baka oyo numéro na ngeza fichier wana. Benga biso na numéro na biso. Eza affiché wana. Tokobonde la pona yo. Yesu Christo akokita. Akopesa yo solution. Numéro na biso zali 081 43 30 475. 081 46 14 476. Yesu Christo zanzambo kitopesa solution. Benga biso topesa orientation. Mosali na Nzambe évangéliste international bana na Nzambe baza kolanda. J'espère que bayoki
eza na motuna mosusu na ngina tuna yo ezalaki na ser moko ya lobi otiki mokili mais toke na église toke komona yango azalaki na problème akei soi-disant epai ya prophète mais ake pas prophète alobi avana sambela yo azosenga bougie azosenga poudre azosenga mati mais le temps ki ayebi ke babiloko wana nde avasango malamu eya surtout na mboka na biso tango papa na biso ayebi na bala ayaki na sango malamu na ba 1960 na 50 tondo mona kizaki bandako nganga batu bazokende babiloko wana bandako kosenga basoso bamaki mais tina église bakomi kosenga bamaki babushi ango abaki tunelanga nanu un grand féticheur wana bongola ki motema wana lelo ko mosala nzambe est-ce que biloko wana normal eza vrai to eza faux totiki malobe pa ok merci bible lobi na so na 1 Corinthiens chapitre 3 okiti na se ozozwa ti ba 9 à 12 oyo nyonso ezalaki pratique kobanda Genèse ti Malachi na tango ya Moïse eza voile tango Yesu Kristo ayaki akweyisaki bavoile wana moto aza en Jésus-Christ azali so condamné na bavoile te yomoni ndoko tolobela église nyonso komona bazopesa ba mai ba mafuta ba bougie ba poudre eza l'église satanique Yesu Kristo ana kati wana te d'ailleurs Yesu Kristo tango ayaki akutaki ba prophète mais ye moko alobelaki si prophétie te na ebita soki mutu moko azolanda Yesu Kristo tango ayaki akutaki ba prophète malobelaki si ba prophète te po ye moko azalaki nzambe ya temps présent ayaki kobikisa bato na temps présent oyo nyonso moni pratique na l'église bima eza sorcellerie Yesu Kristo ana kati ya pratique te ya lobi na biso na mukanda na Jean chapitre 16 alobi na keko bongisela bino esika na kotika bino bana betikete na kotindela bino nguya molimo mosanto yango nde kozala mosuli kati na bino Yesu akendaki makendaki te toza na ye na nzela nguya molimo mosanto previneke alobi na biso na kozala na bino kino suka ya mokili olandi o nyonso eza pratique eza satana eza voile ba prophète la plupart na lobi nyonso te la plupart ba prophète ba besko la plupart ba prophète ba bato ba kisi lelo soki bana bakomi lelo ba fazer na ba balabala eza à cause ya ba prophète na ba prophétie bayaki nango emema bana bato ebele lelo ba fazer emema bana bato ebele ke kotala bango na bufelina ebomisa pe bana ebele bakenda kotongola bango bamai mosusu balongola kindoki kaka ba prophète est-ce que prophète yo pe prophétie mwana na zandoki nzambo amonisi yo moya longola pe kindoki wana eza te prophétie yango ezaka na courage ya komona me ya kobikisa eza te lokuta ba prophète batoni na lokuta négliger prophétie mais ko négliger ndoto te ndoto ezali réalité mutu sokolotaka te na vie na yo oza na danger il faut luka basali ya nzambe babondela yo mpo bandoto esala nini efongwama yebisa ndeko wana toza na Yesu Kristo ya temps présent oyo aza na biso deja longo ntina prophétie eza lisusu te oui nzambe alobaka na bandenge na ebele tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais nzambe alobaka na bandoto ndoto erataka te
prophétie donc bato bandimela Yesu Christ ba prophète merci Oazolanda boke bana ba prophète ba faux prophète ba benani ke bazale kenge et seul prophète zali kaka Yesu Christ. Merci papa utiki bino maloba utikala malamu tozoko bakaka na émission na biso tel quelque mituna tunizali mekasami tena zena mutuna va passer maloba pe roso ne pas na ngapa tu mutuna ya suka ya actualité bongo pesa conseil to clôturer mutuna zali boyi ndeko moko atuni alobi ba réalité tozomona mabota kinchudi hein c'est-à-dire avant OK ko bala mwasi na parti ba comme le faut taper parti ya kinchudi c'est-à-dire soki kinchudi pas boyi ya ndimité kinchudi boyi libala wana et ko sala mapete soit soki mo ndimi ngona makasi pour ko mona ba problème est-ce que mwana na nzambe o aza mo Christ aza pe na ekolo soki lelo ngali boyebo na inga bala na kie ba pe na bala na ndeko na biso ba pesi na parti wana ya kinchudi lokola aza mwana na nzambe bo neke pe ko kinchudi wana mosala nzambe lo bini na ko tosa mo ba kinchudi wana ko tosa parti ko ta kinchudi to na boya libala. Ok, merci beaucoup. Na sepene loko moka makasi olobi soko boko boya kinchudi okutela ba problème na uti kolobango awa bato ebele bateka bango na mabala butu na moi moye babala exact po baza na bibali ya butu kinchudi azali nani kinchudi azali mobali ya butu azali mari de nuit to femme de nuit. Il y a troisième catégorie. Pour toi, il y a deux sortes de kinchudi. Kinchudi, monsieur, ezali mobali, ana mwasi na ye. Il y a butu, il y a famille, oazandoki, famille de PCI. Yo mobali we kobala ye, il faut bala pe kinchudi wana. Obali kinchudi wana ndenge na sens nini bato bayebaka te. Obali kinchudi wana, po kinchudi wana baboti na ye de bana na butu na molili. Alingi bana nzambe bana ndabia kinchudi wana oba kotinda obala pe kinchudi kinchudi wana abandaki kobota na mwasi na o deja bana na butu donc tango obali mwasi wana obala kinchudi wana obali pe bana wana ya butu ye bana kata ndaku na bino même obala kina bikila wana mobali okobanda kosala des dépenses moso sala pona bana na yo dépense musosa na pe pona bana ya butu. Olandi? Okay. Dépense mususu pe osala pona nini? Pona bana butu. Do yango kobono koyeba ndenge ni dépense musosa la pona bana butu. Oyeba mondenge. Okomona soka kozumbongo eke na ba dépense moko inutile. Ba projet bande kusala esimba te. Oyo sutuka ba projet sombongo esibi. Ba dépense moko zoya inutile, ba combat moko zoya inutile, mbongo bazo yiba mbongo, bana bazobela ba problème moko zo bimela yo. Mbongo aba kinchudi wana mwaso balaki. Bana ana butu e servir bango. Pona butu pesa monde. OK. Donc ba kinchudi eza na mwaso na mobali ya butu. Eza mobali ape na mwasi ya butu. Eza la kape. So kutani na bakawana. Bible lobi na biso totangi Romains chapitre 8 verset 1 à 2. Romains chapitre 8 verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nzamba lobi eza lisusu na condamnation moko te na moto oyo andimi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye. Po ete makila na Yesu Kristo elongolaki biso na ba loi ya péché. Loi ya péché ezali ensemble milimo mabe. Po milimo mabe mutemema kabiso na masumu. Yango moni 1 Jean chapitre 3 verset 8
Bible lobi mutu asali masumu azali mwana ya nani ya Satana. Po Satana sala masumu ute bandeli ya mokili. Bakinchudi wana nyonso eza ba proposition masumu. Soko ndimeli Yesu Kristo bala mwasi ka mbala moko baboti na ye ndenge Bible lobi mobali akotika libota na ya koluka molonga ne bakosala bango libota. Okobala ye na bakinchudi to kobale pa baboti na ye. Soki bazaki na balwa na bango bakinchudi libondeli oyo basali ya Nzambe basolo bakosambela mpona yo ekokata balwa. Ba chrétien, jeune chrétien, au Lingabala, va présenter les qui est parti pas qu'il il faut mélanger aboya kinchubi. An la naga partir logique. Ah, oh équation makasi. Pardon? Yo question la femme. Question eza ndeto basalo baka eza misemo kwa yemba. Na luki mokili na monyo na kati église. Ndeto zomona na église lelo. Yati l'église moko eza na koto ya likolo kuna ya pasteur moko soki walesa abengani mutu na kati ya église en plus pe bafilima oyo batiango na internet ntina batv so bato mosusu babongoli nao mitema te bazomona makambo ya bongo na ndenge papa Daniel outa na monde wana e message ndoko opesa bango mpo bazala fortifie balanda nzela ya Nzambe na makambo oyo esambola na kati ya église na obakisana na mituna oyo c'est vrai pasteur wana prophète asala ki art moko ya bien te pasteur wana prophète hein prophète faux pasteur wana nde akeko sente prophète yango na isa no makambo ba prophète awa c'est vrai ça qui est important ya kumema ili boso ya église ya kumema ili boso ya caméra ya kumema ili boso internet ya kolakisa tala yo na bengani ye bon yo jije ya ndenge ndo kwa mosala Nzambe tozoya d'abord église ezali nini omoni batebele bazozwa l'église bandako na bango bazozwa église ba bien privé na bango église eza bien privé à motu te église eza ndako ya motu te so Nzambe apamboli yo osombi église longola motema ke ezali ya yo ekom ezali eloko osali nini offrir offrande pa na Nzambe obongo soki na frère moko asombaki église wana atongi yango apesi bo banda kosambela frère wana patiaka motema ke église wana eza ye lobi aya kobotola yango non mutu peut-être akobengana mutu na kati ya ndako na ye eza ndako na ye sortez chez moi moni mutu wana mabe omoni ye na kindoki omoni ye na nini opesi ye baconseil azoboya koyokani sortez chez moi obengani ye na ndako na yo eza ya yo eza bien privé na yo mais église eza ya yo te église d'abord ebandi na croix église ebotami na croix il faut totanga ka Bible bien Ephésiens lobi na biso église yango nde nzoto ya nani ya Yesu Kristo donc tango bato bazokota na église bazokota na kati ya nzoto ya nani ya Yesu Kristo Yesu alobi nini tango sur Matthieu chapitre 11 verset 28 Matthieu 11 verset 28 Matthieu chapitre 11 verset 28 verset 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Alobi boya pa na ngai. Bino bolembi. Bino bolembi boza chargé. Banani baza chargé. Mutu aza na masumu. Po masumu nde kutesalisa mutu akoma fatigué. Okay. Masumu ememelaka mutu malade. Masumu ezali porte oyo ata mutu azalaki na bozwi ebele diable okota mpona obebisa bozwi wana. Masumu ezali porte oyo ekokota na kati ya libota mutu mpo ekota liwa. Masumu ezali porte oyo ekota kati na bomo ya mutu mpo ebebisa vi ya mutu. Siko Yesu Kristo alobi nini? Bakuti ya vandi na bato na masumu ote ya bango alobi nini? Bobi meyo mokonzi mwana na Nzambe ozopanda place ya bato na masumu alobi nini? Nayaki mpona bato malamu babongwana te. Nayaki mpona bato mabe basala nini? Babongwana. Na kati Kristo yambaka bandoki.
na kati église toyambaka ba magicien, na kati église toyambaka banganga, na kati église toyambaka batu bekobo, na kati église toyambaka bescro. Mais tango bakoti mabondeli oyo eza na kati église wana po milimo nyonso ya milimo mabe il faut ekima liloba na nzambe oyo ezoteyama wana yango nde kochanse mutu na église tango aza na mabe ake kotambola na kombo ya mabe ya paster we mutu wana asalaki mabe kokende kokosa nga na collaborateur ya paster naza mpe paster na église wana asalaki mabe. Mais nzambe na biso soko tali na Matthieu soki na se tromper te Matthieu chapitre 18 au côté na verset 35 ko bana na verset 30 matati na likolo kitati na likolo Yesu alobi na Pierre ni tango Pierre obi mokonzi obandi ngo na 18 oketi likolo mokonzi ndeko nanga sala ngaka mabesha fukana limbisaka ina sala nini Yesu alobini apesi lisesa bato bazaki na banyongo suka nango alobini nzambe na likolo alimbisaka biso panda 77 fois 7 na mokolo biso pe tosengeli kolimbisa bato ndenge wana combien de fois oyo ndeko wana asali makambo mabe na kati église wana combien de fois balimbisa ye mais toi le bosso babaki ya kei pe susu ko kina ko prédoter moi si soki ko doter moi si sambongo maboko pamba akomi kadefa al commission place ko komi pe sambongo adot akiko defa ne ko debisa ba yango na lobi boy nyonso wana eza mabe mais nzamba tinto limbisa nango na mukolo combien de fois to ko sambola sabo 77 fois 7 déjà ba 488 fois l'église va limbisa combien de fois na mukolo na mukolo bon siko yoka tozala ba moto moi fongolela biso na mokanda na Jean chapitre 8 verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Tout bête à Jésus Christ mabo. Toujours ça mais toujours yeba papa ba memeli Yesu Christ moi si moko yekoko il faut mona bato wana ndenge bayaki baye na banzete baye na mabanga balobi mokonzi na mibeko ya Moïse elobi soki mutu asali masumu esengeli bosala nini bo lapide bo bomai Yesu akiti na sa bandi kokoma alobi bino nyonso boza awa oyo nano asali oyo azana lisumu te oyo nano asali lisumu te mais oyo azana lisumu te atombola libanga sala nini abamba ye moko na mboka komi kometala alobi nga nazalaka na lisumu akoyina bato ti so na bambie libanga seki na bimi mokosi abwaki libanga point oyo asimbaki nzete alobi nga nazalaka na lisumu ya masanga lokola ndeko demolo na bladi mutu na mutu soki na bambi nabeti nzete awa seke na bimi mutu alokuta pwa nzete nga nazalaka na lisumu ya likambo boye soki na meki kobamba libanga seke na bimi mutu alokutanga mona mikondani bato nyonso balimwa Yesu atelemi atuni mwasi wana wapi bato baki kokondane yo mwasi wana wabi bakimi alobi nalimbisi masumu na yo kende kozongela ngo te Bible ezoloba na biso na se na mokili oyo soko tali yango na Jacques chapitre 5 obandi na verset 12 ozokita Bible elobi na biso na kati ya mokili oyo kobanda na Adam tina Moïse kino lelo kaka mutu moko oyo azalaki sans péché ezaka Yesu Christ. Amen. Est-ce que oui? Est-ce que archibishop
Nalobi, est-ce que, landaka bien, biso na mokili o mobimba banda Abraham tilelo, kaka moto moko oyo asala lisumu te na mokili oyo, ezaka Yesu Christ. Le reste, Zama. Vous comprenez? Kaka Yesu Christ, ndasala lisumu te, biso so toza bata masumu, ce que tu condamné pourquoi? Il faut te limbisa. C'est-à-dire, condamné acte à pasteur Wanesa. Non, on a condamné acte Wanate. C'est-à-dire, l'église Yanzambe, ils ont un passage. Bapé Sakamoto, Bavandi Sakamoto, Bakangaka pe mutu mabondeli. Soki azali fidèle Yanzambe dans l'église wana, ata bokangie mabondeli. Soki ana fonction moko l'église a aux excès fonction moko te. Obanaga kwa kokota akoti koyangana abimi même offrande opesa nzambe wana komisa opesa ye ndenge fa te na opesa ye te na bana bana na nzambe ko oye laksami na TV to répondre opé na TV. OK Toloba otomoni ozolanda toloba otomoni ya za ba conseil na ngana opesa conseil mais le ngolo ngape na amuto masu olingo réparer moko te azali sembo nandanga moko te azali sembo bobele nani nzambe. Onga na alo mandena za sem. Ngana ebiso ngana za sem. Kapo pa masala mabe awat. Obi to pesi frère mbonga question ba ciment. Akati ciment atezelo na se et toni place moi ciment ndambo se. Ateli ko landanga ateli kolo. Eza wana zo image. Babi misa a commencé na kobata ma mama église ba eba monyango. Na frère muso ebiso mama église ba ebisa ngota ba ebisa ngota likandwa. Bakema ba binsa sima zelo na se moi sima moke to bimisi su mbongo to pese bake ko somba sima tala chrétien ate ngwana na mi to moni frère ngwaye a to bengani to yebisi eke to la tsepe na miso ba to yebisi eke makambo sala o bundisa nde nzambe tikango sala nini bongo la motema to bengani te po ezanda kwa nzambe église ezali corps ya Jésus Christ. Na kati ya corps ya Jésus Christ, Yesu Christ azobenga bato. Azobenga na bato te. Mais Bible le boko oyo na nzela mabe kata. Pasteur wale. Loboko oyo ezomemo na nzela mabe individuel. Mais église eza individuel te. Église ezali nzambe. Église ezali Yesu Kristo. Akokani na moto te. Tika moto na masumu na nzamba konjige. Yo somona ekufrapa nzambe. Tala pasteur moko na kenda séminaire l'église Nzamalam alobi to sa mabondeli mutu nyonso na kati ya mabondeli to sala mutu asala ekobo te landanga be mutu asala ekobo te mutu palia na ndaku te to luka nzambe 3 jours quand même tout le kinzanga papa moko kaka mibali pakalingombe na ba mabondeli wana okaza kala mwa likangwa bimakana akenda sala ekobo asokoli pe le bato ba église aveya poti pe obu libumwe vimba papa confessa babengi ba sage église. Pourquoi? Ezana eloko muso ekolembisa pe bandimi. Yo kasi eloko wana esalamaki bandimi nyonso basepeli nango, bandimi nyonso basepeli nango te. Ezana eloko ekolembisa bandimi. Et apele eloko ekofortifie bandimi. Nzambe atikeli biso pardon kolimbisa. Ata likambo eleki mutu kolimbisa. Mutu wana abebisaki réputation pasteur eza pasi. Même nga na kolinga ngo te. Na kolongola mutu asoka ki collaborateur na nga na tie musika na nga kwa kumufingisa nzambe. Mais na église do benga na ete. Nzambe oya pesi église na atanga. O benga na mutu wana. Zoki na frère muso zo kolala na kati église na mutu kawa mubengi masanga. Alingi ba conseiller te to benga na kai. To benga na ete nzambe mo kwa sala nini. Abenga na ye. Nzamba betaka koleka mokili. Yoka sikoyo
maman prophétesse batie ezemi na faux pasteur. Et puis ndako na yemoko. Mais fongola na no Bible na 1 Corinthiens chapitre 8 tala na 8 to na chapitre 8 entre 8 et 7 tala bana na chapitre 8 verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole. Kende na tolaki na 8 7 hein 8 7. Tala sko 7 8 chapitre 7 verset 8. 7 8. À ceux qui ne sont pas mariés. Na batoyo na no babalité. Et au veuves. Tona ba veuve prophétesse Johanna akufela ki mobali hein. Azaki veuve. Tona ba veuve. J'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Malamu kutu batikala lokola ngai. Pourquoi Paul alobaki bongo? Paul alobaki bongo, c'est parce que tant y a ndimeli Yesu Christ, amona ki nyonso eza pamba. Soka yeko bala, parfois comme il peut isa na comportement ya basi. Malamu atikala na ye bongo asala nini? Asala nzambe bomo inembe bimba. Donc mais s'il manque de continence, bandela côté mususwana. À ceux qui ne sont pas mariés, na ba oyo nanu babalité et aux veuves, tona ba veuve. J'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Malamu batikala lokola nga. Mais s'il manque de continence, soki bazo koka kokanga motema te bazanga eloko moko kati na motema na bango qui se marient, malamu babala. Car il vaut mieux se marier que malamu kutu kobala ke kobebisa kati nzoto na yo ana ye na prophète. Est-ce que prophète wana ndi makomi ote bandeko ba papa ba mama bolanda biso monde entier bino bat bolanda ba prophète la plupart ba prophète baza ba venturier. Ya bien bazali ya bien bazali o bosela nzambe o nzamba zo utiliser na yebi o pako ka kobomba lisumu te soka se lisumu a dévoiler o même na TV abina sala ki lisumu na sala ki na ba pasteur botomela ki ba masanga nzamba limbisa muto za tout près la repentance keba muto ana okotalola. Amen. Ko eza passe pour lisumu ezoye na kufa ko tout le temps na repentance. Donc ça qui na épée yindi kuna ko tout la épée sile leki. Nzamba kolimbisa mekeba Bible lobi na biso juste après ya 7 fois pas télémi mekeba soki kufe komelio sotango pesa mako télémi te nde problème ko ba prophète bazo sala ba dégâts moko ya kosakana te ba prophète na ba prophétesse na bi prophétesse moko ba ndeko bima pena journaliste moko na tala boina lela prophétesse apena mobali na ye nazoya totika bana nzambe bokena babi nzambe limbisa mama prophétesse oyo ayokaka liloba na nzambe atangaka pa te yaka prophétisaka pe mpo na bato version ayebi yango te ke kobima na mutu sans mariage ezekobo ayebi yango te kaka pone influence mutu aye na baveste aye na bafrançais bele baanglais baespagnol alobi azalaka pembeni ya mosali ya nzambe azalaka pembeni ya mosali ya nzambe oki kaka kombo mosali ya nzambe analobi nzambe asungi nga atindeli nga mutu vi na nga na ya bana ekobonga totambola bamboka ebele bien aimé. Pourquoi influence? Pourquoi kotika nzambe pour l'influence? Donc yon di mosa le kobo pour l'influence ba ya pasteur mo batangeli okombo mutoza la pembeni na ye otiki nzambe. Papa landa influence a kombo na Yesu Christ. Po yango nde memo na konza likolo. Combien de pasteurs bazala na mbongo bakufa batika bakombo? Combien de pasteurs bazala na nguya nzambe bakufa nguya nzambe apekenda po ba pasteur bususu po nguya nzambe kufa kate ekenda kande pa eyepa na yo soka bwena nzambe ke pa bususu mama oya kwesa mi le kobo mama prophétesse
bake kotia yo zemi na faux pasteur oyo ekokosa na kombo ya mosali na nzambe sikotangela biso de Pierre osko toyesko na faux pasteur de Pierre chapitre 2 verset 14 de Pierre 2:14 ils ont les yeux pleins d'adultère bazali na batondisami na miso kaka pona kolula insatiable de péché batondisami na miso kaka pona ekobo pona kolula po emema bango na masumu il amorce les âmes mal affermies bazobebisa bamilimo ya bato oyo babongwana bien te mama prophète wana bongwanaki bien te tokei ils ont le cœur exercé à la cupidité batondisami na motema ya kolula mbongo ce sont des enfants de malédiction bazali bana ya milimo bazali bana ya kelemi mabe papa nzambe alobi batondisami na miso ya kolula batondisami na masumu ya kobebisa banda na nzambe oyo babongwana bien te lokola prophétesse wana azaka fermité ozomona motema na bango etondisama na kolula mbongo ah c'est trop fort vraiment donc makambo nyonso eleki wana na kombo ya Yesu Kristo epesinga lokola bokristo mawe tala Yesu bafindi ye babeti ye babomi liwa soni ye nde azalaki nzambe maboyi kozongisa babi nzambe elimbisa bango oyo baosala bayebi yango d'abord ata moto wana asalaki mabe abotami mpe na bandeko aza mpe na famille eske bandeko na ye soki benge bakesa mbele eglise wana bape lisusu wana eza nzambe esengelaki kolimbisa ye esengelaki kovandisa ye basage église balobeli ye na tvt balobeli ye après église ndeko bozotikala basage bozotikala ou bien balongoli image ya tv kaka na église bomoni ndeko oyo tobengani na église te mazokweyisa bandeko ebele ayela bino influence ya boye te ayela bino influence ya boye te yo condamné pena acte tena moto ana droit condamné eza yesu nga na nguya to retenir nini kasi na nyonso lobi to retenir nini bana nzambe boyika mpiko ndeko wana soki diable moto etilisaka ye ayika mpiko aluka pasi mosali ya nzambe asenga ye bolimbisi na baacte asalaki azongela église ya nzambe. Merci beaucoup évangéliste tokomi na suka ya moto tokabwana nalingi opesa numéro na yo pe obolela mpona bana na nzambe bongo na kozwa maloba mpona kointere elongo na ndeko josué ndeko joel liloba suka eza kaka yesu nde aza ebandeli mpe suka alpha mpe omega bana nzambe tokima masumu omoni église ya nzambe lelo ekomi na soni kolobake naza chrétien po makambo ezoleka epa bachrétien en tout cas ezokweyisa kondima ya bakristo ebele me kobokweyisa kondima na bino te botelema mpa na yesu kristo moto akoyebisa oke nzela nzambe ezangi mabaku aza te nzela nzambe eza na mabaku mokweyisala nini telema me mabaku mosusu mpe fosotaka yango kolinga tokweyaka mpe mokolo kokweya liwa mpe ye place no ezali felo ozangi bokonzi ya nzambe. Donc numéro na biso eza wana 081 43 30 475 081 46 14 476 olingi kolanda biso mpe beta DVM Daniel TV eza chaîne na biso s'abonner église tozali na Masina Petro Congo avenue Kutunga numéro 7 Masina Petro Congo terminus avenue Kutunga numéro 7 derrière
clôture ya société ya Petro Congo. Ndeko je suis invité le Basuka bon to kabona na bandeko. Oui, le Basuka eza na ba question on ba pesa ki biso to tout le évangéliste à répondre biso malamu. Donc au soit na question on ko tindela biso et bon on émission ko ya to ko tuna so mosala nzambe pour apesa biso ba directive. Merci, restez branchés. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abisso. Tokutani Mbala Si. Bye.